esengo tondinga motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Océan du Congo Info na yango bandeko balandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino petika ite kimi ya nzambe tata eingela o mabota mabino toko fungola basango na conférence de presse ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi oyo penza abetaki mbela na bobwaki éponge na maimatali maponami pe tokolobela lisusu na Sido Kivu parti cher ya initiateur Adolphe Mozitu bobakisaka l'homme de titrisation et kenda kibongo lisusu komo fungola siège na Bukavu tokolobela bongo maimatali ba alanga nzembo pamba tele 24 moye bino banso boyebi ete Congo mobimba pe Kinshasa ezali bongo komotala bobele martyr et pas wapi mwana mboka faire gola akobeta tokolobela lisusu maimatali église pe tokocha bilo mamungo la monoko bobo mesano maso oyo matikali tokolanda yango na bolai bwa basango matondo makomela bakongo mani banso bipai biso ezwa mibino la bambela ya bino ya solo tozali bobele wada pona kotalisa bino mayemanso makoleka na République démocratique du Congo ngai wa bino Océan de la presse ebale eboya mbindo la betaka bobele toto na etutu poto lobela bobele Congo pona te ezali ekolo wa biso pe moko otwali lango kasi ndeka tote ekolo bala bilo etenza komba azala bilo banso toki mambangu na mayemaleka kilobi na fadene kabuya l'homme puissant azala qui na pointe eyinda tobomana kaka ndenge balobaka peuple congolais wana kaka ndenge bozomona na bilili mwana mboka Martin Fayulu Madidi président ya SID pena la muka ya El Martin Fayulu Madidi bango balobi tata tokozala la biso te na maponami oyo tokomona Denika Dima asi akangi yango na moleke ba chiffre akopesa eko concorde te yango bolandaki conférence de presse ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi alobi alongwe bato nyonso oyo bazali sima na ye bango pe balongwa ba o bakokende seke bazana ye longo te kolele pesi na bloc de l'opposition nini eko salama est-ce que Moïse akondima kolonga na course matata mponyo Delice Sanga kasi bato monso balobi tokende bobele na soulèvement populaire est-ce que mwana mboka Martin Fayulu Madidi lokola tomboli mongongo toko koba na résistance topé toko kata na kati motune tuni ba peuple congolais kasi na kolika ete Martin Fayulu Madidi a telemi lokola mobali poete abundela ekolo waye Océan du Congo ebale eboya mbindo betu fait Martin Fayulu yande mosi me tuba. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est la folie. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, nous n'avons eu de cesse à faire comprendre au pouvoir en place, ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours était mal engagé et qu'il fallait un consensus autour des règles du jeu et des principes devant nous conduire aux élections de décembre 2023 pour corriger les erreurs du passé. D'aucuns pensaient qu'avec toutes les interpellations et contestations qui ont émaillé sa mise en place, bongo na maye ma fadene bino baso bolandi yango na bokebi mwana mboka Martin Fayulu Madidi atomboli mongongo na ye eside na lamuka moye koloba ete makambo matali maponami bango bakozala kuna te na banzi TV ezali la liote bolandi la bokebi tokende mbangu na Sud Kivu ndenge touta na koyebisa na bilo ete précisément na Bukavu et pas wapi nouvelle là et fungola ki bongo siège kwa bango l'élan cabaret pasi esengo na Sud Kivu kaka ndenge bozomona wuta 1960 na époque ya Mobutu Sese Seko nde abanza bana Sud Kivu po atombola ka bango kasi na sima na ye babosa na bango Adolphe Mozitu le visionnaire boba ki
babiselaka ye l'homme de titrisation de terre ye wana afungoli mobange na siège balobi na baparti politique nyonso ya république démocratique du Congo nouvel élan ezali bobele penza nouvelle élan Adolphe Muzitu yandi kaka ba ouvert fumwa bola l'homme de titrisation de terre ndelega bozomona na bilili bozomona ete bazali kopesa bantaba pona koyela initiateur ya nouvelle élan pe bomoni balatisi motole na nkembo na mokambi ya communication mona mboka Alain Shukuru kaka ndenge bozomona ezali filme te ezali buka mona buka kwikila ye wala batomboli ye balobi yonde ozala molobeli ya nouvelle élan na Sud Kivu molobeli ya initiateur Adolphe Muzitu fumu pabo bakiselaka l'homme de titrisation na Sud Kivu endimani mwana mboka Shukuru molobeli ya mwana mboka Adolphe Muzitu na Sud Kivu ngai te ba chef coutumier babolatisi ye motole na nkembo pe balobi nouvelle élan ekende liboso bako soutenir candidature ya mwana mboka Adolphe Muzitu na kulusu ya chef suprême kaka ndenge bozoyoka ba chef coutumier bazoloba pe surprise chef coutumier moko atelemi alobi yende ako soutenir pe akobeta kambela bipai biso poete Adolphe Muzitu azala président de la République ngaite ezali bobele bala Sud Kivu bisengo kaka ndenge bozomona bongo tobetela ye makolo na maboko pampa et wow l'homme de titrisation de terre yewana de cette contrée. Prenant la parole, le secrétaire national en charge de la communication Longwe bongo na Sud Kivu biso tozonga awa na ville province ya Kinshasa na Matali musique ndenge kaka tozali koloba ete Matali musique ezali penza eloko moko oyo pe esepelisaka biso pe edoursisaka merci ndenge bolobaka lokota ni français kasi le 24 moye mwana mboka Feregola akoningisa bongo stade de martyr pambate bouti koyeba ete awuti bo mikolo mike na États-Unis d'Amérique bato baike bapesa ki epeza chance te balobaki amemba mise na États-Unis d'Amérique bakokima kasi libungu tulu na ngambo ya banguna pambate bango banso basi bazongi na bango kasi eloko ekokamwisa bayiba musicien ya Feregola bakomona na te bali na Kinshasa kasi bakomona na te kasi bango balobi stratégie ya bango moto na ngambo la ye komo bomba aspect komo bomba mo makambo pambate le 24 boko mona bango penso lolenge kani bakoyemba bato bakosenga banzembo balobi troisième doigt ba misusu balobi mama océan est-ce que koyiko tshela biso mindule te asolo to kotshela bilo mindule na mikolo mezali ko ya pambate lelo to ko beta moi masolo maike pe to ko tshia mungu la monoko na Matali République démocratique du Congo lolenge kani ezali ko kende kasi to tshela bilo bobele mongoloto ya photo ya monene ya papa Hervé oyo bilo moko boko benga nika bolonina Jésus de nuance moto ya yambo na voix na ye Angélique oyo penza akobeta kasi mingi balobi Davina pe azali déjà Davina Gola à côté ka ba polo numéro ezali to ko afficher yango bobenga Davina Gola yewana aye pour ko soutenir papa na ye na koko ya Feregola. Est-ce que Feregola a présenté bino koko na ye? Est-ce que Feregola a présenté Davina tozali koliki a été Feregola papa ya bana a présenté bongo koko na ye boko mona bango pona mbala ya yambo tolongwe na likambo litali Feregola totikala ka na musique wala mwana mboka Jupiter bokonji na okweste na ye bazali bongo na tourner na bango na mikili ya bapaya babenga ki po séon kolobela biso te bango wana bakozonga bongo na jiye kasi boyebi okwese o ofakombolo mwana mobali oyo abeta olakala nkema bona kanela kalobeka we bakozonga bongo na jiye moye na banzi tokozonga bilo Jupiter bokonji po ete bomona modèle ya musique na ye na okwese na ye wana tolongona Matali musique na banzi ete mwana mboka Joseph Kabila Kabange alobi boya alobi azali na passion pour la République démocratique du Congo alobaki la binoke akoloba lokola Mobutu te pe tango ekoki yepe aya kasi bango pe la ngambo la bango bazali kaka lokola président Martin Fayulu Madidi balobaki ete bakozwa ba carte électeur te pe bako participer na maponami oyo te po ete bazali bongo komoloba Denis
kuna na seni akosala mosala malamu te esengeli mosala wana etele makasi azongi poete bakotika siège vide te bakotambola pona ko dénoncer maye oyo makosala na maponami kasi toki mambango la kati ya parti cher ya UDPS poete tokoti la maye matali politiko kuna pe bango balobi moto oyo akozwa carta oteto pa azwa kite akozala na course te na maponami nazali ko exclure pe perdre ba exclure pe Martin Fayulu Madidi na SID na yena la muka na lolenge ye aboyi kokota la course wana donc bango maponami ezali bakosala maponami ba bengi bongo ba candidat bakele déjà ko déposer biloko ba bango na ba place o bacheli bango le 25 oyo ekozala bongo libanda ya kokende kotika biloko pe kopesa ba misolo na bango ndenge basi bapesaki okwei batiki yo kidiba wana maloba ya parti cher ya UDPS bango bazali sur na deuxième mandat ya candidat la bango mwana mboka Félix Antoine Chilombo balobi deuxième mandat ya sur le kola tozali kala mai matali politiko tozwa pe kaka communiqué ya ANAFEC wala bango pe bazali ko beta mbela le 24 kasi communiqué wana epesami bongo na président interfédéral ya ville province ya Kinshasa mwana mboka Godefroy Mwamba kabuya l'homme puissant vidéo ekei ezongi ndenge kaka bozomona ANAFEC parti ya mwana mboka Kyungu oyo ekambami na président interfédéral na yango mwana mboka Godefroy Mwamba bango bazali ko soutenir deuxième mandat ya chef de l'État balobi ANAFEC ezali ko soutenir mwana mboka Chilombo Fachibe moko ntombolo bakopesa ye deuxième mandat ya sur babengisi bato le 24 bino banso boya ya ANAFEC boya ebele pambate oyo akotikala akozwa mokila te pambate balobi moto atikali sima mwasi ya ligorodo bozwa ye ndenge abetaki chocho na etutu na micro ya Océan Info. Le 24 oyo ya sanza ya juin ya 2023 tobengisi bato nyonso ya Kinshasa oyo biso tosali musala ya koimplante tu implanté nano comité interfédéral tu implanté ba comité ya ba fédération tu implanté ba comité ya ba commune sikoyo to uti kosilisa implantation ya ba 400 communes politiques ndenge pour konzina biso président Lolo Kyungu apesaki biso mitindo donc to commune à 400 communes politiques oyo zo correspondre na 400 quartiers na ville ya Kinshasa yango wala tolobi avant to kende ko déposer ba candidature na biso ya ba députation nationale to bengisi batu nyonso banya po to présenter bango ba candidat na biso to lakisa bango siège na biso ya sika ya niveau ya Kinshasa parce que siège na biso national ezali na Kasavubu na avenue Dibaya numéro 6 pendant que siège na biso oyo interfédéral donc ya ville de Kinshasa to poser yango na niveau ya avenue Bypass numéro 47 entre arrêt Libaya na arrêt Makaya wana to bengisi batu nyonso baya o na milulu wana ezala malamu milulu ya le 24 ebongisami kaka mpona bino bato ya parti politique ya ANAFEC toke bokoki kobenga mpe bayiba sangani na bino misusu oyo bozali na bango elongo mpona etumba oyo ya maponami ya 2023 na groupe nyonso tozobenga d'abord bamembre na biso nde bazali concerné bamembre kutu nyonso te parce que nasengi te population baya parce que soki nasengi population baya wana ekozala meeting mobimba ANAFEC eza parti ya monene makasi tobengisi nde ba responsable ya ba quartier natangi awa 400 quartiers c'est-à-dire 400 communes politiques totangi ba responsable ya ba commune donc comité communaux totangi ba responsable ya ba fédération donc ba comité fédéraux totangi pe comité na directoire interfédéral ya ville ya Kinshasa mais baninga na biso ya politique lokola ya regroupement oyo tokoti à nous de bâtir le Congo bakozala ba invité na biso ba dirigeant ya UDPS lokola tozali biso nyonso bato ya union sacrée bakozala pe invité pe la bato nyonso ya union sacrée bakozala invité mais na niveau ya ba responsable mais biso lokola tozali rappel ba troupe pona kolakisa na chef de l'état que tozali ranger pona kobunda pona ye kopesa ye deuxième mandat na ye et puis kopesa ye majorité oyo kosala que na mandat oyo ezoya
et changement bon wana ya solo esalema à partir ya badepute oyo ya ye moko oyo ya kodefa te. Tolongo bongo na anafeke toki mambangu na maimatali ecclesia wana pasteur, prophète, évangéliste Grady Lompinga Yewana azanga kite ko telemisa ba peuple Congo pe ko lobala bango ete baye banzambe po ete nzambe nde azali likolo na nyonso kabuya lompisa azala ki la pointe. Déjà, mais lui, il connaissait la gravité de nos péchés. Il connaissait tout ceci. Il connaissait tout ça. Il est venu vers nous. Il est venu vers nous. Et il a pris sur lui nos condamnations. Il a pris sur lui les châtiments qui nous condamnaient. Il a pris sur lui toutes les choses qui nous condamnaient, qui nous méritons. Et il nous a donné la vie éternelle. Il nous a fait grâce de nous donner la vie éternelle. La grâce de Dieu est venue pour nous. Laisse-moi te dire dans ces jours, laisse-moi te dire la tombe allélo, quelqu'un molanzambe eye pona yo, quelqu'un molanzambe eye pona yo, la taba tobanda ko condamné yo, quelqu'un molanzambe la tombe allélo eye pona yo, quelqu'un molanzambe la tombe allélo eye pona yo, eye pona yo. Et pour nous. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez mettre sur Christ dans la bouche? Crée des désordres. L'homme qui crée des désordres. L'homme qui crée des désordres. L'homme qui était mort sur la croix pour nous. Sur la croix pour nous. Il était mort sur la croix pour nous. Et puis il a dit, Père, tout est accompli. Donc, dans ce côté, ça m'a dit, bon, accueilli, atiki ke moi et nase, kopesa mabomoy, amatine kulusu, afouti. Il était venu pour payer nos dettes. Les dettes qui nous condamnaient. Les dettes qui nous condamnaient. Les dettes qui nous condamnaient. C'est pour cela qu'on le Seigneur nous dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Il a effacé l'acte sur la croix. Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, qui nous empêchaient d'avancer, qui nous empêchaient de rabattre, qui nous empêchaient. Mais la grâce était venue pour nous. Bon, matali Ecclesia, sika tolobela plan sécuritaire na République démocratique du Congo, li kambolitali sécurité, penza bayi molongo ba kolela pe ali kosala passe pe moya ngoto ali kobela ministre la biso ya défense, ministre la biso ya justice, ministre la biso intérieur et ba ministre la biso wana banso ba batala ka likambo litali sécurité ba mapinga ba pena la kota likambala makasi ministre la biso intérieur pambate gouvernement mobimba to ko lepai na bino enlèvement et ko salama ba enlever bala la kikuite ba enlever na kacha ville province Kinshasa ne kwatele la Congo central ko lo bakutute makambo mabe maike mali bongo ko mo salama na ye ko lo abiso koboma bokolala bolamuki na ntongo bokuti baboka ki mutola telase bokolala bomoni bato na bamandoki bakokota kobeta masasi koyiba batu biloko lobi mona impoto akolela na nzela biso to koyoka kasi moya kosala likambo ya lite ba mokoteli na dépôt moyen ba yibiye masanga na $3000 et résumé ça avec $3000. Mais ceux qui ont mis sur le voyage, asali kaka mikolomi bala uti bongo Belgique. Bande ko balandi en sécurité na kata République démocratique du Congo. Likambo ya conflit te yaka eko zala makasi bande ko langai. Tozali na bato siko bali bongo na kinkole ba benga ki moko na lobi ko bayeti mamoseya yaka tolo bala micro ya magazine Océan du Congo info pambate tolanda ka ozali bale ezangi mbindo. Olo balikambo yango ba bomi mobile na ye ba bomi bana pe bazui susu ndeko ya mobile na ye o ya chef coutumier ba kepo mobile ne pas aki chef coutumier ye wana akimi azali bongo na kinkole ba famille boni ba oyo bazali ko kima likambo ya mobondo likambo ya conflit teke yaka kasi boko mona bato ba koloba kasi solution moko e kozwa mate tozali ko keli bongo na maponami
ya solo ba ipaliatiko basusu bako tika po ete bamoni penza makambo ya malamu na kati te kasi bandeko na ngai ba oyo boko ke na kulusa maponami ba nani bako voter bino ba nani bako pona bino pamba te bisika ona bino bozala ka bola kande ba sali ya peuple bozala ka ba kontité boali ba sali ndenge biblia eloba oyo alinga za la mokonzi azala mosali bino boali ba sali po ete zali na bato moko oyo ba deleka ka bino bisika ona ndenge bobaka lokota li falase soki peuple azali te nani ako voter bino boko ya kokosa bango sika na ba polo boko ya kokosa bango na ba 5000 na ba 10 000 boko ya kokosa bango na mwa banzoso po ete nzala mozali kasi tango boko ya pele na bango po boko yeba ete tango esengeli bango nde bapesa bino esika me botikaka bango bazala ka bongo bajemba te boyebo mati bapesi bino nyekese pe na sima mongo botiki bango boye botala likambo oyo plan sécurité la République démocratique du Congo et elle ne sait qui pambate maïma koleka insécurité totale na kata République démocratique du Congo botala affaire kolona e kokola bobele kokola ba kozo ba maseti ya sika ba kozo bibundeli bia bango pena ya sika nani oyo adotaka bango ba biloko wana to komona ba vol mais armée ezongi lisu makasi nani akopesa bato mandoki po ete ba kotaka ya koboma ya koyiba bato na babeti mandoki et que ça la passe yango to ali ko interpeller conscience à bakambia ye ko Congo bokota penza likambo yango po ete ezali malamu te na banzi ete to ali ko liki ete mobembo ya ministre ya biso ya défense et kopesa bongo kimi na kata République démocratique du Congo kasi ba Kodeko bali bobele coopérer ba Kodeko bali ko boma sika ba Kodeko ba telemi ko le kata ba M23 tokolela likambo etali bunagana tokolela likambo etali minyembo tokolela na est République démocratique du Congo et belé ba troupes étrangères oyo bakoti kuna mosana bango ezali nini pona kopesa kimia toko sommet ko semeka ka trouble po ete congolais akufaka likambo etali minéré na ye vraiment to betika kambela ete to na posa ya kimia pambate toko kende na le 30 juin le 30 juin toko beta lisukulu nini le 30 juin toko loba nini po wuta tozwa lipanda tikino lelo to ali bobele na kati ya bombu to ali bobele lokola bato bazali na lipanda te mais tozali quand même mboka oyo ezali République démocratique du Congo et sengeli epema na kimia mango kasi Congo azali bobele kozala kati ya bombu na kati ya pasi mboka eno occupation bali kosenga biso balkanisation makamba yike bato mabe ba ko sala yango to ali ko tombola mongongo pour ko interpeller bakambia ye ko Congo ke le 30 juin lisikulu nini to kopesa pamba te mboka wa biso ezali bobele na bilinga botela biso likambo la pamba te to ko kila maponami to lingete to sala maponami ya solo bato ba pona ya solo kasi bisika mususu ba carte bayiba bisika mususu ba carte elongba bilongi bisika mususu ba carte makomi emona na kate sika na maponami bakosala boni boko pesa bato tango ya komoya pona ko bandela lisusu kozwa ba papier oyo ko pesa bango nzela po ete ba voter bino to bokotika bobele ndenge wana ba oyo bayiba bango ba oyo ba papier longwa bilongi ba oyo ba papier makomi e ko mona na te bakosala sika nini po ete ba plainte wana ezali miike to kozwa yango to kotalisa bino po ete awezala ka buka mona buka kwikila océan ebale eboya mbindo wala toleki na makambo manso wana to kota moke na likambo litali permis de conduire po ete bana mboka mingolo to la bango miye miike akoloba ete mamose ya betambela depuis 2017 tikino lelo permis ezali kobima te kasi balobi tata mokonzi mo ekolo akotaka na mwa boyoka ni pela lokuko na ba ministre pela batoloso pe apesa ki déjà ndingisa ete papier wana ya permis de conduire ebima kasi pona nini mongolo to wana ezali pasi pona kobima nini eko kanga permis de conduire siko bato oyo bapusaka mituka bako pusa na nini tango ba accident ko sala matope ba embouteillage topé lolenge pe ba chauffeur musu bazakala mokoti tango boko kanga bango mokanda nini o bango bako tambola boko yeba ndenge nini o azali congolais to congolais te tango moto akopusa motuka na permis de conduire réalité ce que total na mikili ya bapaya permis de conduire ezali lokola identité ya moto pamba te na banze pe botambola na mikili ya bapaya soki moto asali mabe eloko liboso oyo ba moboto la kaizali permis de conduire ceux qui ba boto le permis de conduire eloko ba katie makolo ba katie maboko esengeli ba zongi sa yesu na bitelo pe ba kopesa etumbu eleki ceux qui moto akokumba langwe masanga ba koboto la permis de conduire ceux qui ba boto le moto permis de conduire eli lokola ba kangela boloko kwa ke ali kotambola mais awa permis de conduire ezali te nini moko salama misolo mialité ya kosala papier ya permis de conduire to pe boko zela ba pesa bilo kanyaka bobo mesalo po ete boba na ko bimiselo ko wana nani akokanga biso to liba journaliste investigation to kosala investigation pe to ya kotombola mongongo pona koyeba nini ekosalama tata mokonzi soka lobi eloko bino bato bokoki bozwa yango pe bosalela boko boya ya lobi bino bolobi iyo la sima mokongo na yebo sale ndenge mususu nini ekoleka
boali bandoki ya tata mokonzi mo ekolo bokosala makambo lolenge longo bani te nini oyo ekoleka bayibi te elo ya bokumbi ezali bongo miyike pe ezali kobimisa bongo bakumbi bayike bakopesa bango ba brevet kasi mokanda nini oyo bango bakobima nango na balabala soki ezali permis de conduire te bande kolanga to beti mbela soki boboyi koloka tokokota na kati ya investigation tokoyeba pe tokopomola bino tata mokonzi mo ekolo akotiela bino leso liso pona bala ya babale pambate permis de conduire ezali hyper important na bakumbi banso wana na banzi to komi na biso penza la suka ya magazine Océan du Congo info ya mokolo lelo to tombeli na orchestre ya mwana mboka Ferregola Jésus de Nuance ni Kaboloni na bo beti malamu le 24 tika nzamba pongotolendo azala la bango pe bato batonda ba sala fierté ya République démocratique du Congo bokoyoka banzembo banso oyo bozali nango posa po ete mongongo wana ezali mongongo ya banzelu oyo ekoyembela bilo penza baloyembo kitoko badongolo miso bakozwa libungu tulu mokolo wana pambate Nzambe ayebi bobele na République démocratique du Congo et ali événement babale o ezali ya minene ezali le 24 juin pour la Ferregola à la Stade des Martyrs pe le 30 juin bokundoli lipanda ya République démocratique du Congo yango bana ya sanzanyo so ya juin bokene ko soutenir papa Hervé Ferré bagolois na bagoloise bino banso botelisa na Stade des Martyrs pour bocha libongo tolo pe bendele ya Congo ekotele mapoete boyebi ete tokobeta République démocratique du Congo na batongolo miso ya ngambo kasi tokolakisa bango bendele bolo kumu ya Congo kaka lolenge ndembu bwa biso e betaki na metope mibale na libongo tolo ndenge pe fera ko beta bango na metope misato na libongo tolo matondo makomela bino banso balandi la biso ba oyo bosepeli lolenge nga Océan de la Presse nazali bongo liboso na bino kopesa basango ya République démocratique du Congo pe komotalisa ba kambi wa biso lolenge kani ba meka kosunga population tozali ko interpeller ndenge bolobaka na lokota ya français pe ko beta kaka ngonga ngilele na botomboli peuple azala toujours vigilant soki bosepela ki lolenge na bimaki mwana nyekese boye bopesa bongo matondo na équipe rédactionnaire ya magazine Océan du Congo info oyo ezalaki wana ofuro moulay pour la conseil la bino mosala kitoko wala to moni bongo kabo ya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne nasima ya caméra to moni bongo gloire ngoma misapi électrique na montage wana pape Dieu directeur ya recherche pe stratégique wana sango mokonzi parrain ya bémission babiso olimbisi mo kesango ya mayo komeli biso lombango wana sango ya mawali komeli biso ana mesa ya famille saya babungisi bongo leki bwa bango ya bwa bango tata mwasi Amazon saya wana bazali bongo na matanga na limité kasi na deuxième rue industriel soko kitika wana okomona mongoloto etelemi pembeni wana bazali wana na matanga kasi nano bapesi programme te mokolo nini bakobimise bembe bolanda kaka biso na bokebi bokoyeba kasi famille saya yako ba condoléances ndenge bolobaka e komela libota ya famille saya balinga mipe baninga babango boyeba ete ndeko Amazon saya azali sula bomo ete atika kibiso na mwa mikolo mibale mileki pe bazali bobele kolela ye na deuxième rue et pa yewa pilibota ezali kolela juste programme o etikali bokoyeba yango na mikolo ya matondo mingi na bino bato bapesa biso fidélité ya kolandaka biso na plus 32 ba mama missionnaire merci na mama la chabienne na Aken na Allemagne merci na Kilame Dieu de talotoke tumbankane konto mama na Jolie na Suisse merci na mama Samuel mabolongo toujours merci na mona mère de Bruno merci na papa Michael na mama Célestine merci l'équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mala nangala kunya de langai merci na les grands professeurs Achille Ntela Achille Ntela au côté la makasi au nom de Jésus merci na les grands professeurs Achille Mave na molonga naye Mireille Mave pene nga mokonzi na Angleterre. Merci na le number 1 Juka M. Il y a Océan de la presse congolaise. Et merci na Djilolo, soit mon ami de tous les temps. Douceur de King, il y a F Victime. Pourquoi pas Emmanuel Macron. Et Bino Banso, Bana F Victime. Tozalina Bino Elongo. Zambe a Pambola Bino na Jonathan Wenji. Mobala Mbinga Jonathan Wenji. Merci na Banangaba Makala Bumbu Selembao Bino Banso. Océan du Congo et Balé et Boyambindo. Bana ya Oni Britannique. Bango nyonso bazali epa ya Tchara mayo.